qui prévu boye ba ke loko bino bosali donc héritier nous en a conscience ne yebi ke osala na uma kamwana na ko donc pour ole bakangi yote obimoza libanda ole o s'excuser ole bosa ta vidéo moko ya ko s'excuser devant bato bala. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Na art or commettre jamais bino bozawana bo sepel héritier bimi héritier salelo roté héritier boy mais bo salela ngo ba fête ba champagne fo nwami bozo finga nini bolo ba nini jamais kutu bakanga héritier to bakwei to longi donc ezaki prévu pour na ko s'abonner eza nango facile beto ke bakaka kadiboku yae ngede obika place ba mesonika abonner sab bokende ko s'abonner utale chaîne moko ba mesonika ukeka kote ya coin wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place mara moko komi s'abonner ngeta lelo kuboko bima kalukula ngunga catholique o dobiki lisusu wana. Ouais, bonjour partout, bonjour dans le monde. Kande Tolobaraki Nyabanakin, ça c'est votre servitrice Jeunesse TV. Minga lobezate me minga sololei ezali po maramolo bezali. Bosa la ngonde ni, bosa la ngonde ni justice na biso mboka na biso RDC. Hein? Donc makambe uto le kana makambe héritier to regretter nango makasi, il fallait pas bakanga héritier so ndeni so bandeni mais il fallait justice ça msa nango. Po ekina ninga mabe. Bato lobelaki mais to moni réaction mo resami ya malonga tata babi héritier za musicien congolais na biso ya RDC ata babi héritier za nani nde babenga kina ba kombo nyonso tout to condamné te to lobite ke justice ça ba kanga héritier po sali art mabe non il fallait une justice ça msa nango po ça msa nango te comment a kotika kabimi ba moko sa kutu sope bandende donc ezaki ka lora mtu mo ba ka kende ka bonga yo zonga. Et puis entourage héritier aza mal entouré héritier sali déjà artiment ya mabe batunyo surtout dans le monde to moni nzo héritier ndenge za mutu tout alors bon on a bandenge nae mais comment bakangi héritier te ba assez justifier malonga te bino héritier bima zongi ndak boema mwana mokonzi akotaka boloko te nzala jamais akotaka na ndako ya mokonzi wana laksi nini donc bo sepeli nango bobeti maboko boza mal entouré et puis héritier tango yo fando sali arta bongo ton conscience no mo ke fando ebi batu bo tala yo ozala ba fanatique neti ba jibe zala alingaka yo eteke mona na eteke na place na teke mona na ye ataka ye na place na yo te na place na yete bana ba soraya wana ba daida wana ba jino ba talaka héritier ba yoka musique na yo mais tango ba fandi ba otala héritier publier biloko bongo oza mutu mo yo zaka téléphone ta yo mona kata chambre ya ko s'excuse jamais kotaka na ndako ya mokonde wana laksi nini donc bo sepeli nango bo beti maboko boza mal entouré et puis héritier tango yo fando sali arta bongo ton conscience no mo ke fando ebi batu bo tala yo ozala ba fanatique neti ba jibe zala alingaka yo eteke mona na eteke na place na teke mona na ye ataka ye na place na yo te na place na yete bana ba soraya wana ba daida wana ba jino ba talaka héritier ba yoka musique na yo mais tango ba fandi ba otala héritier publier biloko bongo oza mutu mo yo zaka téléphone ta yo mona kata chambre ya ko s'excuser devant bato balandaka yo so otango na ba réseaux sociaux o s'excuser na art or commettre jamais bino bozawana bo sepel héritier bimi héritier salelo roté héritier boy mais bo salela ngo ba fête ba champagne fo nwami bozo finga nini bolo ba nini jamais kutu bakanga héritier to bakwei to longi donc ezaki prévu boye ba ke loko bino bosali donc héritier nous en a conscience ne yebi ke osala na uma kamwana na ko. Donc pour ole bakangi yote obimoza libanda ole o s'excuser ole bosa ta vidéo moko ya ko s'excuser devant bato balandaka bino bosala ngote bozo chola na bino lisu bato bakwei bakanisa ki nini héritier za boss live héritier za boazabo eza ngolo te za ngo grave te bakango te biso na ba vie na biso esa biso lo te po obakisa eloko te pe na ba vie ya bato
donc osambwisi ndeka biso nde basi mabeka nde na basi on baza bazoba po mbala sima so obenge pa royal lisusu osoka oza pe mususu royal lisusu sko biso nde osambwisi biso sa o s'excuser sa o lukata o le canon attaquer que par over na ta yo mo conscience no ozo ta téléphone no o lo bate ba fanatique no surtout balinganga ta JB pia na intel kuna faire kuna bana ne pe batala musique no faire pe ayoki soni o s'excuser ta grand poète art na sali boy bo s'excuser bozo yakana ba bilomo boy ka bo mwana na ebite eloko esala héritier so eza bo mwana so eza ngoka no mona olati veste wana nando kati suki wana moni ke okoli non te pour entourage nous a mal entouré o s'excuser te donc au moins c'est que yo momi sentir que ça osali bien so na ba comprendre bien c'est que yo momi moni ko sali bien o s'excuser te o lobelo te donc bozo ba okumisa yo ba oyembelo la banze mnyoso tout mwana mokonza kota boloko te mwana mokonza wa mwana nani ya Vital Kamerhe ou bien mwana mokonzi ya papa miso Tshisekedi yango babimisi yo po kocho se fier malonga te basameloni osamini olobini ezaki erreur à téléphone bakoka pe kokango za violence mais ba comprendre yo ke te eza boye batiki yo olio ya tala ninga kimia o luko sala ta mo émission mo ya bongo o s'excuser o senga ba famille wana pardon o senga bato choquer mitema la bango ba pardon o batira mitema what c'est que na fruit d'ici soki la team soki nini groupe la team wata ba kangango bato ba kena lisu ba réunion pona kombe richete na moni ndire panzane pona panzana bato ba panzani pen po ozono eloko olobanini la team ya fruit d'ici de wate panzani po nano ke vanda ke ta ba lobanini réunion go ba sa ba lobani ya fi ma pronosali bon vanda bandolo ba héritier muto défendre yo kutuko na banenga fruit d'ici d'azate na ebite Congo poka ba lobaka uta na wenge musique maison mère ezaka na yo ba shege sorry papa miso we rason ya massive mapata tamso na lobi mabete ezaka monde ba congolais to lobaka tam susu ezaka na ngo ni maison mère ba shege ngo ba shege bazala na sima no teza bato bazaka conscience nde balanda musique no ezapena ba parents bato ezapena ba yaya bato baleke bato banoko bato ba papa leka bato ba mama bato pena ba papa bato batala héritier watanabe tango poser art bongo il faut qu'on s'excuser koya même na TV et pas mouton monaza grand oh ya ko s'excuser au compliqué au vite oh luka lukelo polémique te oh yé ate pas papa la biso ya nini oh nani ya nati lokole oh yé te pa nati oh leke au compliqué au vite pas ebi déjà zalikam oh déjà koima ipe déjà sopani oh yé miso s'excuser sengi pardon ba yo kate sincère héritier le kaki a sengi famille ba Naomi wana pardon a sengi ba fanatique ne pardon ce qu'on a ministre be succès ya nini babenga ni 2000 demo soki 1000 demo o sa na ngo 6 bane ba oyoka o ba fanatique no ba fazer beaucoup tu boye kutu ba yo si malongo te bato oyoka la mo su musique no te o sali no do o mona ezako tu 6 te omi bomi makasi o le kado musique no na Congo na ebite o mos ka ba moto le mnone boko na kokota pona ki fanatisme mais vraiment na sûreté pour battre na pays étranger ndeti ana fruit d'ici terra latine wap panzani donc batu o bazala ba fanatique no ba keno selo ba propagande ba osala ngo lisu te ba biso ba o peso to zele na simano no na kota ka kokoloko non za no yoka kuma mériter lisu te pour ngana oboya ngo poto sali film aprono no te pour eza troisième fois no ndenge no ngani pour ça la fanatique no bazala baleli trop ba je reste isa boss là ba président G5 baleli nani héritier miniku FCC donc ba lobby que il fallait s'excuser na moi art wana le kana ki pesa art mabe et ça vraiment mabe mutu nyo soto mona elongi héritier na ba film wana et ça vraiment kitoko côté mais yo s'excuser na ote président Bonzeka il fallait s'excuser bien surtout boyoka ba musique na Dieni Madiama boyoka ba musique na e donc voilà et ça vraiment kitoko mingi na komo chité na ngala ki na mwana suka na pesi batu tout balinga ngambote o batala tala mingi botala ngebi bo benga ngai bo tinda ba message bo ba code du PEA donc bo s'abonner kana kinya bana kina mon vie otozala ni mingi na plateau na bisa kina bana kin air zoom motaleki bango na aleki ba journaliste na sana en babi mobile mbinga
mon vieux Yannick Wenge mbote siko zali babi aeleka nango bongo mo ambiance wana esala bien na pesi batu tout balinga jeunesse TV bambote je reste isa boss live mon vieux G5 bambote bele siko zali bato apesa bambote bozanga te bakodi wana pe ya mon président nanga solo la Yannick Wenge bana poto nazo ba code nazo nini. Voilà, ton nom, le bapoto la moni maman quoi Wilfried Diogo, le grand Diogo depuis Paris, bambo te pèse aux alliés, mon vieux depuis Brazzaville, président Mohamed Lo la bambo te siko zali Jiko Meso, Jonathan Mukendi, moi ba pire ngai bazara pembe na ngai Ponsila Bonzeka, Raissa Nicolas bami bakisi comme mon beno et bango te voilà comme na la souka bambo te baba à la prochaine.